Maman na likambo na biso mukolo lelo ezali to matisa ba volume to kotisa batu bakota toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne en actualité tozo sola par rapport ya bandeko na biso ba congolaise par rapport ndenge bazana Turquie bakeko bimana bambua tomoni ba misusu bazo sise na bambua tomoni ba misusu bambua bazo mela bango mabele boss kizinga pona terme mais bana mike botala te par rapport à makambo na obimisa awa toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne en actualité tala ndenge pasi eleki na kata mboka na biso tala ndenge souffrance eleki basi balongo kosala kinduma na bamompono balongo kosala kinduma na bapaka juma balongo kosala kinduma na bavipo babike no mbongo komi mukie donc il faut to koma kosala bakinduma na biso na batirki bamati world kinduma yango obino bozo sala bosala ngota na batu bosala ngota na batu bosala ngota na mibali bosala ngota na mibali bosala ngota na batu mais comment expliquer bino batu bokomi kosala kinduma na banyama peko vanda osengi nzambe pesanga mobala bala ngai aucune église osambeli nzambe bokomi tina niveau où ezali plus que Sodome et Gomorrhe fois 20 fois photo lo bango yango na senga nzambe boma na yo mokili okoboma mokili mokolo nini tomoni nyoso mibali na bambwa ngana mona na muto zobima na soso quelqu'un ndoke eza ki demo aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto partout dans le monde, c'est Francis Moté Chando, garçon de l'X, l'homme de Beta Bilog émission, Beta Bilog Bandi, Bokota, Zahir et Zahir Kozika, toujours, Nakata la Nzinga TV, chaîne vitesse, chaîne actualité, merci Nabato Bozako s'abonner, merci Nabato Bozako commenter, merci Nabato Oyo Bozako liker, bo s'abonner, bo commenter, bo liker, bo partager, toujours, Nakata la Nzinga TV, chaîne vitesse, chaîne actualité, Tikana Vandisa, Maman la Nzinga Moulin, Vesedora, Moussa Makasa, Longa Bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, Maman la Nzinga, Alonga Bango di Bakisa Lisusu Nani, la japonaise 5 fois maman, plus Koko Elenga Mokili, Bimasu qui a pembe, Okumbara Bakoko, Maman la Nzinga, Maman sociale, na peso bamote peso zali, Tikana Vandisa, Antonio de Bundes, l'impérateur et Lamba, Antonio de Bundes, l'impérateur et Lamba, Tikana Vandisa, Tarzi Kingi, moi na Dallas, ya solo, Tikana Vandisa, mon vieux, adossé nga maître sengi, qui ngasan toujours motomoko bien, boss, adossé nga maître sengi, qui ngasan toujours motomoko bien, Tikana Vandisa, YM, autrement dit, Yolan Mombele, 4 fois maman, au talimon Sokumi Sinzambe, quelle beauté, quelle taille, quelle fraîcheur, Tikana Vandisa, maman Katokunga de Atlanta, la beauté de Atlanta, femme de valeur, Tikana Vandisa, manami Mozana Kata Berlin, Tikana Vandisa, Élysée Ndombele, maman na biso Élysée Ndombele, na peso bamoto peso zali, Zahir Eza Kozika, Congo Eza Kozika, moto na moto, actualité si actualité, vitesse na vitesse, toujours na Kata la Nzinga TV, chaîne na vitesse et chaîne ya actualité. Maman na likambo na biso mukolo lelo ezali, to matisa ba volume, to kotisa batu bakota toujours na Kata la Nzinga TV, chaîne na vitesse et chaîne en actualité. Tozo sola par rapport ya bandeko na biso ba congolaise par rapport ndenge bazana Turquie bakeko bimana bambua tomoni ba misusu bazo sise na bambua tomoni batu misusu bambua bazo mela bango mabele boss kizinga pona terme mais bana mike botala te par rapport à makambo na obimisa awa toujours na Kata la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité. Tala ndenge pasi eleki na kata mboka na biso tala ndenge souffrance eleki basi balongo kosala kinduma na bamompono balongo kosala kinduma na bapaka juma balongo kosala kinduma na bavipo babike no mbongo komi mukie donc il faut to koma kosala bakinduma na biso na ba Turquie bamati world komi ya Turquie basi bakomi kosala kinduma na Turquie
po bazo mbongo ebele mais kindumba yango bandeko na biso ba congolaise bandeko na biso bana mboka kindumba yango obino bozo sala bosala yango tana batu bosala yango tana batu bosala yango tana mibali bosala yango tana na mibali bosala yango tana batu mais comment expliquer bino batu bokomi kosala kindumba na banyama bino batu bokomi kosala kindumba na banyama tala ndenge mbwa azomela mwasi mabele nzambe nanga tala kindoki mbwa azomela mwasi mabele tu wana kaka po bapesi bino mbongo bondimi mbwa amelo mabele ondimi ofiba na yo mbwa penza et ça souffrance pourquoi kaka ko envier kozala ba iPhone ko vivre bien kozala la page ko ke ba tirki ko kende après wana il faut to lukano bokonza likolo nzambe na ngai siko zota milliard tuko zata combien okokufa te tango okokufa nzamba ko sambisa yo mama leka bo mbwa moka melaka mabele likolo mbonga muke est-ce que mbongo wana ozui wana po bima na mbwa est-ce que mbongo ne ko bongisa vie na yo soki kutu Bill Gates muta mbongo ebele azoluka kaka mbongo soki kutu bata mbongo ebele baluka kaka mbongo eza na suka te mais comment expliquer bino basi pena boye okoki mpe kovanda osengi nzambe pesanga mobalabala ngai okende église osambeli nzambe bokomi ti na niveau oyo ezali plus que Sodome et Gomorre fois 20 fois faut toloba ngo yango nga nazosenga nzambe boma na yo mokili okoboma mokili mokolo nini tomoni nyonso mibali na bambwa nga namona na mutu azobima na soso quelque ndoki eza ki démon eza ki démon après siko kozwa yango siko yo ntango ki obimi na mbwa bongo après suka nango ki okobebisa vie ya jeune garçon ya bato tango yo kobima na mbwa bongo likolo ba tirki likolo soki ya wapi eza pe lola te kutu soki obimanga ta na Allemagne osali ke non nasala yango mpona kende Allemagne nasala yango mpona kende te États-Unis nasala yango mpona kende ta Suisse ngeza ata mwa nini mais tout wana Allemagne eza lola te tirki eza lola te États-Unis eza lola te oke kosala eloko moko bo oyo eza nzamba kolimbisaka te ti mokolo kokufa soki kutu na libandelo moko batebele bolobaka o ndenge eza boye nzamba za miséricorde oui nzamba za miséricorde nzamba limbisaka bato mais yebake yokana eloko nzamba lobi nyonso tosalaka na se efutamaka na se nzamba za ne miséricorde alimbisi yo kaka me okofuta masumu wana pourquoi jugement ezali soki nzamba za miséricorde alimbisa masumu bato eseke jugement ezali lisusu te nzamba tsa jugement po ayebike ata na limbisi yo nzamba limbisaka te za grâce nzamba pesi yo grâce bosalaki mabe na boyi nanga kobomo na pesi yo grâce de vivre na yo va na yo mais yebake jugement dernier ezali po soki nzamba limbisi yo na makambo nyonso oyo osalaki seke nzamba juge yo te po na limbisi yo po nzamba te jugement ezali eza pasi pona bandeko na biso basi bazotula na kati ya Congo basi bazotula na capitale de Kinshasa yango moni basi pe balekaka ebele mibali pe bakomi ke non nazo bango ta 5 mipiku bosala nini boya pa nanga eza pasi ya trop makambo oyo na sera mobutu tomonaka yango te makambo oyo na sera mobutu tomonaka yango te bamama basalaka na bango bakindumba mais maman zosala kindumba na dépendre maman zolata zigida loketo mais mayaka ezomonana te mais bafille ya lelo akolata zigida loketo akolata mayaka me mutolo ezomonana akolata mayaka me ntina mabeli eza respecte nzoto mwasi na Congo eza na valeur te mwasi aza na valeur te or mwasi aza mutu ya valeur mwasi aza mutu ya valeur papa ke na oluka mbongo me mama nde mutu avandaka éducation ya famille eza mwasi ntongo mwasi les autres bunga nzela pe bino bafille oyo bosali yango babi liste eza ebele na bana ya bandali na bana yolo na bana makala na bakomi mosusu tomonaki no komi wana bato bazalaka bien bango mpe bakota na kindumba Gombe bakoma ba première na bato na kindumba kutu bafille ya Gombe ne kutu bango ndeko banzamba balibanye o Gombe o boye o boye tala ndenge mboka eza ya kobeba soki tu bafia Gombe bakota na makambo bongo ba oyo baza ya makala
eza pasi. Pourquoi convier oza na mbongo te mela mai mai mali pe kangaka nzala ti basi ya Congo toza sous na maîtrise te boza sous na maîtrise te. Pourquoi bandeko na biso basi boza na ba famille ma problème musu tongo to sala ngo lika musu tongo to sala ngo ata lelo e futi à la longue e futa yo bana yo ba mona ke no mama na biso seri moko boye po ba video etikalaka ba kokono ba mona yango bana kasi ba mona un jour ko balaka ba ko miso ba video oyo ti un jour tantôt aux tantôt député national to sénatrice mais comme miso makambo oyo ti makambo oyo salaka eza pasi pe mawa et ça li pasi makasi biso na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne d'actualité to linga ko finga ba tout mais eza pasi mais bozaka ba ndeko na biso ba o non bo sali ya ngote ba o non bo sali makam o te ba o non bazo proposer bino botika poto yo keza na raison moko boende mutu et continue Congo ba yebi ke non Congo eza na souffrance Congo eza na pasi c'est que to na ba raison na biso koto poto memaka ba fiba ke no sala ba prono biso to yeba ke no prono eza pona mindele to yeba ka bêtise eza pona mindele mais pourquoi biso na kata Congo prono na Afrique to komi batali boso pour passer l'équipe peu importe eza pasi maîtriser mpiaka na yo maîtriser maram na yo boza basi ki to ta ba photo no ndengeleka les gars cameraman balancer no ba photo na bango tala basi bataille tala ba pembe au vandi pe bo concentrer l'église na bango tindelo mobali mais tala niveau komi nango o ça les aki ndumba te ezaki bondoki ezaki satana do c'est que yo na satan boza binoka eloko moko boza ka biloko moko on est en vote matin ezaki bondoki pe boyebi makambo bozo sala et ko bon sa vie na binoté et ko somela bino ba mapangu ba immeuble te nzamba bi muta ko lia na moto kine mais ya bongo te ndeta na moto ko bima na mobali eza problème te po nzamba tsake na mobali ne faut pesa mwasi mais ya bongo te bo s'abonner toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne d'actualité bo s'abonner bo tshela nga ba commentaire. Merci na bato boza ko commenter, merci na bato boza ko aimer. Na mona muto obima na mpuku, démon, photo dénoncer na TV. Muto obima na mpuku, oza démon. Oza Lucifer te. O koyo kanini. Ozo bima na mbwa, ozo bima na soso, ngana mona muto obima na soso. To komi wapi. Eza pasi mingi yo mona bandeko na biso ya basi, même pe mibali. Avant na Congo oyo mamusu photo dénoncer non za na dénoncer nanu dossier oyo surtout omona ba jeune belé ba okota ba dossier na ba compagnie na Congo na biso awa ba ozwa teza pourquoi jeune a côté ici CV na ye a côté ici demande d'emploi na ye a côté ici demande ya musala pe déjà ko yebise que non avant na zwa yo comme mosi nanga démon na kata Congo tala kindoki ala ta PDG moi c'était mais PDG mobali donc c'est que jeune wana pe so kaza mutu ya pressé asa na maîtrise osani a kota na masolo mais mutu abanga nzambe akoboya yango abe non mama na vanda mpiaka pesa na batu musu bazam mpiaka eza na basi musu bazam mpiaka ba vanda basambela nzambe nzamba pesa bango mbongo basambela nzambe nzamba pambola bango pesa bango mbala bien félicitations na bino ba mama wana te basi malamu mpe baza na mboka na biso Congo eza pasi ya komona bosambusi nzoto ya mwasi nzoto ya mwasi eza sacré mais na Congo nzoto ya mwasi eza sous sacré te eza na bato mususu alingaka mona kaka nzoto ya mwasi ememi ye prison mais si mbiongo kutu te alingi kaka violer mwasi a violer kutu mwasi ta bandeka ko forcer bato baye bakangi ye momba na ke prison donc ngi ko bakeno nzota mwasi eza sacré eza na bato musu bakotela ngo prison eza na bato musu baboma bango mamoni yango te nzota mwasi bamona yango pamba te selon nzambe mais biso to lemba nzota mwasi chaque jour na zo ba prono na téléphone na ngai ba congolais pasi na pasi ya mi ba bazo sangisa basi 5 10 mepeko ndeti matembe ndeti ngai lipa mombo fele
eza pasi mingi yango nazo ba oyo bosala bongo botika eza bien te eza propreté concept oyo kopesa bino lokwa déjà bosali yango tanto bolandi mbongo wana bozwi bosala yango pele ote po to tena commerce ndama komona ke non ozwi mbongo po mbwa fiba yo mabele ozwi mbongo po bimaki na mbwa atoko tina commerce ekosali lote bosabone toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse et chaîne actualité tikana vanisa maman la Nzinga moulin investisseur mosa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Nzinga alonga bango kaka nzambe asala mabele ya mwasi pona mobali na ye ezate pona mbwa tikana vanisa igek emotement di yolal mombele 4 fois maman tikana vanisa Antonio de Bunde c'est lamba l'impérateur Antonio de Bunde c'est lamba tikana vanisa Taxi Kingi mona Dallas ya solo tikana vanisa mana mi moza na kati ya Berlin tikana vanisa mama Kato Kunga de Atlanta la beauté de Atlanta tikana vanisa les gars Jogo Logos Kunga Jogo Oya Sopa Cristiano na Messi tikana vanisa bato nyoso bolinga Francis Moté Chando mwana ba papa mwana ba mama émission beta biloko nde yango bokota nulle part ailleurs kaka na kati la Nzinga TV chaîne ya vitesse chaîne actualité eza pasi mingi komona bandeko na biso ya basi boye nzota mwasi eza sous sacré to koma komona ngokuti ya kolemba pe ekita eza pasi mingi pe mawa metake conseil boza bandeko na biso mwasi nde mutu apesaka éducation na famille mwasi nde mutu asalaka no mwana azala impolite mais basi na biso ya Congo to se respecter ndenge bosali yango botika yango ba ope bozoninga bokota na vision na bango bokota te poza bien te eloko eza très important ezali bokonzi ya likolo ya nzambe lola ndeleki tala kaka Michael Johnson bakufa batambongo bakufa bakardozo mamba pe onsono bakufa donc ngiko bakeno atozi mbongo boye suka ngo sanini okokata ka mutema o eza très important ezali linga nzambe linga muninga ndengo milingaka koina mutu te ezala bien na batu ndenge mama la Nzinga mama social azaka bien na batu nyoso apona ke kolote ozala mulubo ozala nani ozala gabonais ozala nani asalaka nini asangisaka batu sangisa batu pona lokumu nzambe kokabola batu pona lokumu sata te parole na ngai suka ngwana bozala toujours branché na kata la Nzinga TV chaîne actualité merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Reine